Cookie Woods, Herma TV. Cookie Woods, Herma TV. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Cookie Woods, Herma TV. Cuisine avec Hermeline Lemvo. Je suis nika ngonde ngezo bimela nika kaboy po ochongo na njungu Cookie Woods, Herma TV. Cuisine avec Hermeline Lemvo. Siko tozongi poti ko nikisa wangira na biso bomo nde nazo finango pona totsa na kata soso na biso nazo finango nanu eyimisa mafuta totuta yango boye po esangana eyimisa mafuta ko so totuta to finyongo te esala bien te. Cookie Woods, Herma TV. Cuisine avec Hermeline Lemvo. Et tu as comme qui est pour la soupe et côte na kata musuni. Très ravi de vous retrouver encore plusieurs personnes en train de capter notre chaîne Cooking with Herma. Cooking with Herma, chaîne auto la Sabino. Bloko ya kolia nde balamba gato mona bomona ki beluba bataki madesu bomona ki belubu ya misili pondu madesu bena ngai okipeka peka sela rabiso to sela bino bilo ebele ye mo pe mama Herma tiela bino ba bilo ebele ba galette à poussière bilo ebele donc bo s'abonner massivement na chaîne Cooking with Herma donc bo wando zwaka galanti kato pe sa bino belubu et ça là vraiment bien makasi. Derrière la caméra je suis avec Gelna Mukoko, donc yende muta pesa biso ba image lelo. Merci pour le travail. Merci na ba abonné na biso nyonso ya Cooking with Herma. Donc ça so bien là, je dis un grand merci à papa Nsek Antoine, maman Chantal Soki et na bosani pété Herma maman Eugénie Lusuka moza tellement belle famille Tseka Moimba je vous love famille Lungu aussi et na bosani pété Maranata Lungu la fille en taille et au salabiso vraiment bien makasi toza vraiment en direct toza bon on a chance Nseka le loi même biso so elubu mususu ça vraiment bien mbote chance Nseka mbote Nseka fille à panique ye charge na bon et langelinge somo le elubu ni nyonse la biso ba na biso ya Cooking with Herma le na ene elubu ya wangila na soso non la kisabonde balamba ka wangila na soso nzungu moko donc luboza yango na linga opesa na ba mbote est to dans plateau linga opesa mo ba mbote sala bien fa to kota mozindo no laksa wonde to lam na pesi mbote na mama Herma TV yende charge ba mama na ibenga kota za déjà panique côté yoz la mon appétit na charge ba mama yeyo na pesi mbote na kubika les cœurs de quelqu'un. La pesi mbote kotaza na pesi mbote na bébé Presdi bébé nanga mutema na ma passa na pesi mbote na ma passa na ya Herma ba mbote ki ba lela maman na ba fia panique ya trop ye yo zongi na mabele. Voilà, merci beaucoup là, c'est chance Nseka. Toi to otika nga na otika na ngai a expliquer bino ndenge pena to sala to bandango pena banane bande to la sono wangila ndenge zalaka tango ba ronika ngwa ko tout tango donc bozaka wana bo continuer toujours ko s'abonner na Herma TV na pesi mbote na maman gentil bambote et bien on est ensemble, il y a pas de souci donc bozaka brancher to la sabino et lubu ya wangila na soso check. Hello, tu es na soso na biso. Na on accepte au monde on déjà ndenge zali après on accepte ndenge ko zali la nanzungu. Tu es na wangila na biso bo monde on ndenge zali. To kina ona machine oni kango bomo na soso na biso na otokisango poto ko mélanger ngo na wangila na biso bomo ni bepis na biso ndé na osala nyonso bino mo bomo na okata bepis na tutango sika mona wangila bomo ndé biloko biso ko. J'espère que vous moni biloko na biso na la kisi ndenge ezali ya mobesu bo mo apende na olamba ngo na profiter na pesa mbote na le ayenge lèvre na olamba biloko pona ya na nga ayenge lèvre lingango mingi makasi ma gentil linga wangila mingi on a so biloko yo bo mona nde ba oleka na table ba oliango donc ça la bien na maman na nga gentil na ya na nga ayenge lèvre na papa Nseka Antoine eza biloko linga makasi to continue na bokoko ya wangila.
bomona ngo nde na olamba ngo ozano mo to lekana tabe to liango boende zalaka siko bomona nde na watsa soso na biso na nzungu après to kende na wangia na biso na machine banika ngo bomona siko to tika soso na biso na moto sika la kotoka po to ke banika na biso wangia na biso to fina ngo na liboka esala mande bokoko esenga ka fibimisa ba mafuta banini boko bomona to chona nzungu asima bolie to sokola soso na biso to chona nzungu to tokisango après to ke mixa wangila na biso to fini to chena to sokoli soso na biso bon ina kate d'épices na ngai on a wangila l'épice na biso to kozwa ngo ndambu comme tout tout on a wangila on a l'épice na ngai l'épice bozwa nga bien po mama air malobaka kota bepis bozwa nga pe na bien bepis na nga on va pas ndembi na biso na soso tokati ndembi na tiki mususu pona to tout temps na wangila ebongeza na bepis ko tout temps esika mona bepis pe bongisa guna on a ai na biso bepis mususu to soki musu na biso et to kotia do na soso na biso na moto bon nde na sa wangila na biso na oyungula mpo ezala na zelo ebele ba poussière banzete na to yungula boye po elongwa salite to longola ba salite na ngwana ale bo mo nde ekoleka na machine ana oyungula wangila na biso na yungoli yango bon na onika wangila na biso na otia wangila biso na machine po tonika ngo na machine ndenge nazonika ngo ndenge ezobimela onikaka boye po otiango na jungu mwindi naonika wangila na biso naonika ngo boye po kolamba ngo esenga so banika ngo bon aresila boye te na tongo na liboka na kofina ngo bomona nyonso ndenge eleka atoyena mashini naonika wangila na biso sikoyo tozongi toti konikisa wangila na biso bomona nde nazofina ngo mpona totia na kati ya soso na biso nazofina ngo nanu eyimisa mafuta totuta yango boye po esangana eyimisa mafuta koso totuta yango tofini yango te esala bien te nakata bepisi na biso na wangila
tosepela na kotona l'épice boye po ekota na kati ya wangila po ezala goût ya bien. Pesi omona kida na sokolaki l'épice na biso nyonso. Tokotuta ngo na wangila na biso. Po wangila na biso ebima kitoko yango tosalaka yango boye. Oto tokotia so épice moko te tosansaka ya tomate. Totia épice na biso. Tout en a wangila na biso. Épice esangana. Ezo panza botona totia yango mai te. Quand on retient mai et on vend la kimia. Si tu as fait la sauce, tu as une moto et toka. Tobula boye po kota mungwa tochaka boye po soso ekota mungwa ntina kati bato mi mayeba te soso kotobolaka yango boye po ekotaka mungwa moto otobola soso na biso chombo ikokota mungwa ikokota mungwa ntina kati akota otongo na wangi na tosala ngombo tosilisi tofiniki yango susu etokama ndambu tina moi fo tobakisa mwa mai mai ezala ebele mai okaka yango totila wangi etoka su ndambu kolonga soso nsima tosango a part etoka ndambu finiki yango bomoni wangila na biso nde ekomi ebimisi mafuta boye nde ezalaka apres tokodimisa na kati ya soso na biso bomona moi ndenge ebimisa mafuta boye nde abe omona na nzungu boye bimisi mafuta boye bien po wangila na biso bima ebimi mafuta te ezalaka kitoko te namoni mpe sina odeya kofina tozalaka soso etoka ndambu mpo tolongola yango totia sikoyo wangila na biso tokomi sikoyo kolongola soso na biso tomoni ke elembi tolongola yango mpona totia wangila na biso tolongola soso na biso mpona totia wangila na biso kaka na mai oyo totia soso bamai miso ya moto te tolamba yango kaka na mai oyo toseli soso mpona wangila na biso ebima bien tofiniki soso na biso tolambela wangila totia wangila na biso na kati ya mai oyo ngo tolongoli totiongo na plateau tozozwa sikoyo wangila na biso toremplace na mai oyo etoka bongo tokotia bepice na biso tomati apres tokozongisa soso na biso na kati ya wangila biso yango eza supu ya soso biso na kati ya mai totia wangila na biso na mai na biso ya soso tozotia wangila
Kango etoka sikoyo tokofinika yango etoka po totia bepisi batomate bongo tokozongisa soso na biso na kati ya wangila nabongisa bepisi na ngai bepisi na ngai deja tosokolaki yango naotuta tomate na ngai naotuta tomate na ngai naotoka na liboka monaki dali boka to toleki wangile ya eloko na biso mo tozolamba tana na tina ta ko passion ici ya ka wangile na biso moko tuta tomate na biso na tuta tomate na ngai kuna wangile na biso bomoi na tina na moto zotoka na bongo tomate na biso mona so wangile na biso ke kote kope na kobela na tomate na ngai ana tuta tomate sanctionner tomate na biso ya boîte pour esala soupe na biso bien na tomate na biso ya boîte na kati ya tomate na biso o bomoni na tuta na tomate na biso ya boîte na kati na tomate na biso ya boîte biso moto sepeli kolamba ngo na 2 boîtes wangile ebungaka pena te eleka tomate bamisu balamba yango ezanga tomate ngai na sepe nalamba yango na tomate na biso ya boîte na ya mbungu nde nawatia tomate na ngai bomoni nasangisi tomate na biso cameraman ezwango bien pena nasangisi yango nayebi ke bamisu bazala na kalinga sauce wangile tokalingaka sauce te ezalaka te bomona kandi na ozona otombala moko na kati ya wangila wangila bakalinga yango sauce te soso na biso mpe tokalinga yango te bamisu batomona esika kalingeli soso te tokalinga yango te deya nde etoki bongo tokolinga mpo kokalinga yango ekeperdre goût nango tema totona na kati ya wangila eya na importance te tokalinga yango totiango kamba moko bongo na kati ya wangila nasisi kotuta tomate na biso tokomi na etape kotia wangila na biso tomate kotala yango soki ekangami tomoni penaki wangila na biso ekangami bomona yango ndenge ezali tokomi sikoyo totia tomate na biso nakotia tomate na nga na wangila nakotiango mwa supu mpo tomate ebela etoka bien tomate ebela ekoma nango mpe mosika te tolingi tolia yango wangile ewumelaka nango te na moi tofiniki wangile na biso po etoka mokie ebela tozongo na wangile na biso tomoni deja etoki tokotia soso na biso tokotia soso na biso na kati ya wangila soso na biso po ekota na se po ekota wangila ya biso bien.
Donc on a ça wangila po musuni bomaka ekoti biloko bolambela ngo bien ekota na kati ya wangila na biso wangila babalula yango ekenge ezala bien. Etokaka moke mpona supu ekota na kati ya musuni. Okita na biso un peu biloko nyonso eza deja ebelaki omonaki tokomisaki soso totoki tozongela nzungu na biso tomoni biloko na biso ebeli tokita yango toleka sikoyo na table. Voilà, merci beaucoup à toi, @Gelna Mukoko pour les images, ça me fait du bien. J'espère que vous avez bien suivi. Nenge Balambaka Wangila na Soso. Donc, beta pesaki vraiment ébélé. Dans ta plateau, on a une chance de awa fia panique. Na moni pena ke musala beta ébélé chance teka. Musala makas koloma wangila eza passe. Bomona kini tokinaki na machine, to popoli, to yungoli, to niki, to zongi nango to tuti na libuka eza pena musala makas. Nimo bomona ka musala esalami kuna. Voilà, merci beaucoup. Bon, dans Tiko Boité, moi, remercier moi, mbote, nabi ke batu bazanga to ko pesa ba mbote, o ba o gela on tseka yambenga, na pesi ba mbote, to za libre poto banu ke na suka poto tika to batala ndeto lia wangila na soso. Na pesi mbote liboso na mama na mama gentil, na pesi mbote ya mama Chantal Soki, na pesi mbote na ma copine na Magali Sisi moi sa taille. Biso to travailler aka bataille to ba mité. Na pesi mbote na Magali, na pesi mbote na ma Irene, o yambaki biso na machine na ye. O tika to nikila ki wangila na pesi ba mbote, na pesi mbote na Laure Mbongo, na pesi mbote na bana nga pressé na précieuse, na pesi mbote na Afo Congo nombre wani de charge à makambo. Na pesi moto na ya na nga Gelna Mukoko ba bosa na ngote yenda simi makamba caméra charge na bango. Na pesi moto na Panteka, na pesi moto na ya na nga Ange Levo, na pesi moto na Gela Onteka, na pesi moto na Maranata Lungu babi Yesu mo sa taille yenda ka pesi na sima. Donc ngandi na kama solo bataille kodo. Magali sala ndi Maranata na succès na suka Maranata Lungu yende mo sa taille, na pesi moto na ma Hermatif. Voilà, merci beaucoup à toi, Gelna Mukoko, @Mr English. Donc, ça me fait du bien. Merci pour les images. Donc, Yenda Zaki na pesino ba image no ba étape nyon soto Zaki na ye. Merci, un grand merci encore à toi, Serge Monoki. Serge Monoki a reçu na travailler na @Zaki communauté à ça la Azur. Donc, Serge Monoki, ba on peut épée cameraman to travailler. Un grand merci. Merci à tout le monde qui était là. C'est parce que tu vas beau s'abonner toujours dans la chaîne Abino Cooking with Herma. Mbala simato la sabino ce qu'on est balamba rentaba. On va foutre ça là ce qu'on taba pena. Et les cas vraiment bien et ça va bien. Un grand merci à maman Hermeline, maman Herma. Merci à toi, merci à toute la famille Tseka et la famille Lungu aussi, famille Levo. Je vous aime énormément. Et na c'était famille Mukoko, hein, famille Mukoko ya Gelna Mukoko, wana na moni joli Mukoko. Bola tellement belé bolanda chaîne Abino Cooking with Herma. Na tika Abino boité donc faut mon appeler de Rolia. Photo make-up na wangila na soso donc na moni côté ba tomate donc ça va vraiment bien. Merci à toi Claver Moutimani, papa na divine donc motema bato à merveille ndona et je pense à toi Maranata Lungu la fille en taille. Et d'ici là portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis au revoir. Mais toi tika mino boité bota ne to rolia pe biloko ngo pe ça va vraiment bien. Check.
Et le bon biso ya lelo yango yo biso sepe to lia ngona fufu balia kangona loso to ko lia soso na wangia na loso te ko ko na kwanga na makemba me biso to sepe to liango na fufu na yote mama Eveline kuna yo ko lia ngona nini biso a to lia ngona kwanga Herma na yote yo ko lia ngona nini biso to lia ngona fufu bon on est makambo so olia ne bien que mama Eveline linga makemba mingi yo kuna olia ngona makemba pona Londres ni makemba lisa ma mingi biso to lia ngona fufu bino kuna na pesi bino olia ngona makemba. Cookie Woods Herma TV. Cookie Woods Herma TV. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Cookie Woods Herma TV. Cuisine avec Hermeline Lembo.